bato ebele balobaki Ken pia na ba refoulé. Donc il n'a déjà fait décider mbanga ye danger. Ngai soki bapesi na visa na mwana mwasi okima parce que bana basi bakoma ozo mibala batu. Moninga na koma ba eke avion o nga na zoya na yana bana basi o babebisa réputation ya presse. Pono ba ndenge na ye awa. Il faut na mona cimetière ya Grand Star Lucky Dube. Bon, ndenge na ye bo il faut na mona cimetière ya Lucky Dube place bakundai. Nenga na yebo il faut na mona place batia monument ya papa Nelson Mandela po baza ba grand baoba ya Afrique. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com site ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Bienvenue sur www.congofrance.com, meilleur site pour le moment avec votre humble serviteur Patouchi Nemouleg, le vigilant de mon pays. Derrière la caméra, c'est Dems Vidéo. Ça dit, ah, tout en aéroport, il y a Hortam Monajobu, Mutubo Lukaka, Ken Piana. En tout cas, merci beaucoup, Patou. Moni na lobaki mbange ya na Afrique du Sud, ba Jimmy Bella ou ba Yebi. Ba te bele ba lobaki Ken Piana ba refoulé. Na bisa binonga na makila ba champion, ba Jimmy Bella ou ba Zali, bino ba Patou Bozali. Masalanga grand sapeur des blaisons Mouzila Zali. Donc il n'a déjà fait décider mbanga ye danger. Na expliqué bino Ken Piana na fait décider d'avoir problème na mutute abimana mwasa mutute. Ngai soki bapesi na visa na mwana mwasi okima parce que bana basi bakoma ozo mibala batu. Bana basi bakoma sala ba bêtise belé na Congo. Moninga na koma ba eke avion o nga na zoya na yana bana basi o babebisa réputation ya presse. Wana ozolo bana na Karine Mokonzi. Na yebi kombo mutute. Donc nga na zolo ba makambo eza yanga na yebi kombo ya mutute. Normalement Ken fagi boya na Karine Mokonzi. To moni yo kitio mo Karine position eza ndeni na Kinshasa. Bon, moni balobi lilala moko apola. Soko sangisi yango na malala ebele malala mususu ya beba na boyi réputation na nga ebeba yango moni na avancer na ya na tela terrain na tela ndenge masolo ezali pona ba ndenge na ye awa il faut na mona cimetière ya Grand Star Lucky Dube. Bon, ndenge na yebo il faut na mona cimetière ya Lucky Dube place bakundai. Ndenge na yebo il faut na mona place batia monument ya papa Nelson Mandela po baza ba grand baoba ya Afrique. Donc masolo eza ebele ngai na ye makambo na nga na ozela ba saper ba ya pe vendredi soki o akoya aye o pa yete aya na pe c'est-à-dire bazona na biso na mokili mobimba na éclaircir lo moko tolo bilano bit ya voyage na yo voilà voyage na yo atterrissage na yo to lelo na aéroport c'est-à-dire to e banano eza nini événement nini eza se préparer ba to ba comprendre ba parler. Premièrement voyage o eza na ba événement ebele événement liboso ezali bakosela Ken makambo ba refoulé trop. Moni nde bakosela lombo makede ava akufite. Ngape bakoselinga trop ba refoulé ye. Premier événement na yangwana, deuxième événement ezali rencontre ba saper ya Afrique du Sud na ya Kini. Mais rencontre ngo na zape na besoin ndenge na yebo na information vrai parce que Jimmy Bella wazawana Sangone tambol déjà na ki nana besoin d'information vrai ce qui date événement ezali ou bien ezati. Ezana bokasita nani bato ba comprendre na bandako. Bon mutabeng singa awa za de 80 ça dit tozaka en Afrique du Sud na Johannesburg na Hortambo ça dit toza bongo na Ken Piana balobi mbanga ye Afrique du Sud avec impact na idéologie na ebité Ken to bana to continuer l'histoire na biso na 4 mois mbrito bimi libanda po mokilipe mona to apena na kasa jobo Ken en fait okomi na komi déjà. En plus, nazo sala défi mona bata Belgique. Na minute on a moni mboko eleki na Belgique na construction. Donc il faut d'ici déjà ceux qui mutaya faut d'ici et ça net aleki yo mutofa na Belgique na beauté à romona mboka. Moni bande ko na ngai ba journaliste et tout. Na yo comprendre que bande ko na nga o to fanda na bango baza mitema mabe po baninga air na tie photo que nazo voyager. Batu ba souhaiter ba bon voyage. Mais na tika le monde a mutu moko te azo souhaiter un bon voyage. Deux exemples ya ba master tour. Donc il ba master tour o bo mona ngana bango ba journaliste. Nezi masa no Frank Stemai la ko koma ya rozang sa ko komate fa. Bango bazala ki trop si Ken Piana échoué. Obi masala nga Frank Stemai abetela moi Afrique du Sud tolo pendant 3 mois. Nazoya. Ye to so na raté mais nga na expliquer bango la vérité. Tellement échoué.
omoni ya ba Frank Eshua po Frank Aroza na makila ya libabe ba biso toza batu moko boy to sukwama lupe mbanzambe ezali lupe mbanzambe ezali na lobby eloko efesema Frank Ifakende aluka akende na église catholique basukola epa basango po libabe o aza nango talaka 3 mois ogangi et ça libère bongo ba matika songo et les autres bango peka bakadia ba matika songo il faut ba fanda na kini wana balzela basi ya poto bayaka bango bafinaka basi ya poto wana ba makolo ngai naza mutu o na luka basi ya poto te na mviaka basi ya poto te ngana fina basi ya poto makolo ye matika songo azela na ye kaka ndenge azelaka na ye basi ya poto azela bango masa na ngai pe nani maso nani bon Gloria olangi na pese bambote Gloria na bike bobloka nga quelque part bobengi bave bobi botindela ken pia na bambonga billet toi bezo pe na sambwa mais nzamba confondre bino masa na nga o nani comme Royal est en raisonnable, ça dit ah toi na Jobour, ça dit beau comprendre que ah toi na foot d'ici, mboka ya patu chine mubozo na ndabiso na www.congofrance.com. Tunanga nini? Solo la. Batu ba confondre voyage ote. Ngana ke voyage net ba Gloria langite, akera Dubai azokanga ne ba photo, ateli kolobo akangi photo abuki kingwa kangi photo ngai na ye bulo. Na ye voyage ya buzo bate ya tourisme ya pamba o bandeko na so basi bagenda osala. Awa to ye bulo to contrôler tozana yo partout dem sazawana bandeko ba saper baza basala mama Calvi Azali événement mama na biso Calvi Azali wana donc événement ba saper comme ça le 11 tozana ce qui événement nesili photo tambola te ba prêtre ni nazana jobu po awa na okaka Blaise Galati azali na mboko yo abukeleo na signalé Blaise Galati le seigneur de la terre abukeleo déjà hôtel abi mikolonyo so vana na mboko yo la pongia ba bébé. Merci beaucoup. Na moni oza na ba question mingité pour le les arrivé. Na pesi merci à trop na fia mwindu o banda sur naturel Angel Muswahili Makizembe. Na pesi merci à trop na Darius Akwala, na pesi merci à trop na héritier Watanabe. Mutasali moi masola biye moi to bete zate mais héritier pena na pesi bambo héritier Watanabe. Lelo yo ba ken obi na ba parler ba to seka makasi yo pesa héritier mbote yo bwa ki makamba voyage ke héritier mutachaki po héritier santaki ke na tombo ki ndenge mwana na zokosele makambo po deka travel nde mutasali makamba voyage. Héritier rayo ki mwana na kotisi kombo na ki ken pe na fâché o héritier avec ken pe na soki a fâché ken pe na muta milimo belé donc ya singa ken pe na yaka to soli na héritier avec ken pardon na sombaka billet rapide na yo ki sa mwano a mwasi mutema pasi nanu po makambo azoloba azokosela nga semie yo kende nanu po ye pe na yo ki se mutema pasi donc merci à trop ndengo ya mbinga yi en tout cas partout merci. Nasi Congo France boss Didi Dipumba Didi Dipumba José grosse moli na kin grosse moli ba patcho refi donc bino tout bambote yangwana na rozola bino Ken ya mobimba lelo zaika atterrissage ya Ken piana na ndeka mboko yo na fin sabatu na ba parler pour ça la bien libanga na ngeli ki salaire na valeur balobi patient ilolo karambongo Ken azonga na muke Ken zonga na muke na expliquer muto yo lobi tozoki notala na 100 tonnes sika zalaga comme on a patient ilolo karambongo patient ilolo patient ilolo karambongo bon moni batu mususu ba pesa bango ba kombo makasi il faut to vérifier bango to fouiller fouiller poche bon nga bon na boy na nga été mais il faut na mona ye na sentir vitesse po batu belé ba koma asimi moi $10,000 a kosa batu net ya za ba $1 million mais il faut to sentir ngona ko oyandi misake lo mona loinge batu ba bitala net tala ken piana ya fouti le lo bando so pa boule lelo donc il faut le mona merci beaucoup ken piana na leli na ozo ya mobimba merci beaucoup ça dit batu tout balingaka patu chine mu mingi passé à Ilolo Karambongo sali bien on était assisté par la Queen Calvi ça dit ndeko ya ndako ya Rosakarate concert nanga on a la moi trop ça dit les leaders tous toujours soudés et puis Eridi Boyoko des blessons munzila batu tout ozanga bango dem si vidéo zaki sur ma caméra batu tout balingaka patu ngape fanatique la bino numéro 00 Christelle Ndaya nani ya patu chine mu mingi patient Ilolo Karia Mbongo Mutuka Grand Jésus Wumela Samuel Tabiala bango nde tembe bazo pola bazo ndimate chinemu magique, le miracle en lui-même. Awatoza Sindikoli.
Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Tous les 3 pots et ça le Oyo, ils ont vraiment naturel. Il y a bis mon dans la Congo, on a bis en mboka beaucoup maman bio Équateur réseau dedans. En tout cas, et ça la conséquence T. Awatosa, elle est congolaise, elle a souvent des autres appels. Si tu n'as pas le temps, il faut te déplacer. Vous aussi, vous faites confiance parce que vous savez mes produits, ça marche très bien. À moins que si tu prends les produits et ton corps ne réagit pas avec ça, ça c'est autre chose. Mais il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. 70 rue de Marcadet, juste à côté de Biak. Il y a produit. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatosa Synicoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Congo France. Ekara Moulaï. Confiance.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.